Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et les choses que je viens de dire ici, and what I told you, 70 ou 80% de ceux qui sont dans cette chose-là savent. 90% of people know exactly. Je les informe pas. I'm not informing them. Ils savent ce que je suis en train de dire. I'm sure that they know what I'm telling you now. Mais vous savez, face à l'argent, tout le monde ne réagit pas de la même manière. But people, when they run after money, can act the same way. Ils savent ce que je suis en train de dire. They know what I am telling you, please. Ils savent ce que je dis est vrai, c'est ça. I'm telling the truth, they know. Après, ils vont essayer de créer des raisons, Moïse Mbi et Moïse. Non, j'avais refusé. They shall tell you that Moïse Mbi and Moïse, I rebuke it myself. Même quand les choses commencent, on m'a encore invité, j'ai encore dit non, je viendrai pas. When they start, they invited me, I say never, I shall never come there. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis, eloko zoka musanga. Batebele baolo banini yo, ndenge zana. Akosala ba compte à rendre na bango na cherté. On se dit un peu, nalobi mutu tango akota ka loge. Aye abongoli mutema. Témoignage le kawapi na cherté. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. That was not fine for me. Et je me souviens encore du jour où I remember one day j'ai dit à la personne non. I told her that I don't want to. On recevait beaucoup de cadeaux. We have had many gifts from Parce que vous savez, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le monde entier avec l'argent. You know, many people are thinking that they can buy the world with the money. On recevait beaucoup de cadeaux. We used to receive many gifts. Mais j'ai dit non. I said no. Et j'ai dit à la personne en face. I told that woman. Je lui ai dit, il y a des gens sur cette terre. There are people in this world qui ne sont pas prêts à tout pour l'argent. Who are not ready for money. Mon père, l'apôtre Emmanuel Mbi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Zawadi, I can't work with you anymore. Lobi, donc ngana yo, pona ba manager whatever esi mon. Ai bisa kinga ba mutu moko boy benga ki a partir d'Australie lobi belé lobi boy ah ya ngana yo, I'm no longer your manager. On nous a comme la prince. Cette histoire. Donc il y a une histoire. Que ngana to dimana mutuka tozana vidéo soki photo ya ngana la c'est ça lokuta nako c'est ça nako. Okay, when we finish talking, I'll get my phone. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Zana mbongo na yo. Ozana dimi na yo. Luka orphelina. Bana bazana bazozanga ta loso. Ba prison na ba prisonnier kuna tozanga na ba mouribon. Mbongo na yo. Luka mutu. Sangisa ba secret non salela biloko no prière. Nzambe dimi na ngai yango yo. Obengi alo maafa. Orphelina kuna bien ba prisonnier. Bazwi biloko no ba pesi na ba prisonnier pendant que mutu ana kolia akoloba nzambe merci pambola et komata par rapport ya badadi. Daddy, enveloppe à daddy. Nazotine la pasteur na biso et moi 10 000 oyo. 10 000 nanga ngoyo. Soka kotindi azikiselo mongo maser nzamba pambola. Pendant que otindi mbongo nazomona. Nazomona famille na yo. Nzoka fani na hotel na mwasi ya malili. Enveloppe mopandi. Pendant que eza na batu na Kishasa awa bazozanga na lipa ya 200 francs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bino batu bozo condamné. Cher eza ici ka ya ba compte à rendre na bango. Alingaka sala na cuisine. Magicien tango atubelaka wat na cherté. Il faut atubela na tumbelo. Pasteur Moïse puis MB a fandi pe. Azo témoigner wat. Ba témoigner ka liboso a cher. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. T'es trop condamné Moïse Mbi, il fallait pas. Alingaka lobela ngwa na chambre, na mwasi na bana. Mais ayeka ne tumbelo te. Ko ba konta randa ngoyo ngaba sala mo wapi. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment on a? Comment on a grâce? Oh, Garcia. Vraiment. Bonio. Bien. Garcia na ye awa bobenga kingai eloko nini esala kibino
bobenga ngai awa posa na bino eza nini? Posa na biso mbeto eza te. Mbeto eza te. Place alala eza te. Tokomolala na se. Boyoka biso mawa. Mbeto eza te, place alala eza te, bayokela bino mawa. Loba penza baposa na yo nyonso tu po bato motema malamu baza na besoin ya kosunga bino. Loba na kimia kobanga kamera te. Loba vraiment na kimia, loba makambo nyonso malembe Gracia. C'est bon? Ok, loba. Posa na yo eza nini? Posa na biso eza bosunga biso. Mama aza pena na bana pe aza pena na mobali pe aya koto mpona kolesa biso kolisa biso akoka te. Bosunga biso. Biso toza awa mpona mama biso koto pe tozokoka na biso koto kolala te. Bosunga biso kaka nazokokola kutu kokokaka lala te mpona motema mpasi nayokoka te. Bosunga biso bosunga biso bolesa biso biloko bopesi biso eza kutu malamu kutu. Bosunga kaka biso bolaita biso mapapa kutu eza te ya kolata kutu. Toza makolo ngulu kutu makolo ngulu bilamba eza te tokomotamba mitakala. Merci beaucoup, j'espère que vous allez comprendre. Et ça là vraiment moi passe mingi toujours mon réalisateur toujours quand moko toujours quand va poser à bana nyonso. Yaya, bonjour. Kombo na wanani? Joyce, bobenga kingai posa na yoza nini? Tala caméra, oza na posa ya nini? Bato basala nini pona bino? Tozolala bien te mbeto eza te. Bosunga biso pona bilamba biloko tu eza te. Bashambwa mbeto ya kobukana. Bosombela biso biloko tu oyo esengeli pona posa na bino. Na bien nino bosombela biso basima pona to protéger ndako oyo. Merci beaucoup. Tozana besoin tozozwaka bana ndambo boyokaka même baposa ya bana ndenge boyoki grâce à lobby vraiment bazolala vraiment na condition ya bien te. Kolia na bango eza malonga te bazolala vraiment na se. Nde tozo continuer toujours to lobisana no bébé oyo muke oyo. Yaya, ça va? Ça va bien. Kombo na onani? Esther. Otangaka? Bato bazotala yo Esther. Oza na besoin bato nyonso bazolanda yo. Basala nini mpona yo? Aresho eza te. Akoma oyambiaka bakoni. Ok. Oza yambiaka bakoni baresho eza te. Oza na besoin basomba bino resho. Ok, bamama bazolanda bino. Oza so na besoin susu ya nini na pa baresho. Bozoloko bozolamba bakoni apa baresho. Boza na besoin babakisa bino so nini? Ambetu. Mbeko nyasa. Merci beaucoup, comprenez, hein? Vraiment c'est une petite enfant. Malgré tous ces cas, mais vraiment ça fait mal. Passion na zo ka peut-être bino bozo kango te pa bana comme on a bébé oya muke, aza vraiment na besoin ya kotanga, aza vraiment na besoin bosunga ye ceux qui m'ont déjà déclaré que oui bazola mbaka bakoni, vraiment et ça passe mingi mon réalisateur. Bonjour Yaya, boni. Bien. Kombo na wanani? Chansa. Kombo no Chansa. Chansa, ça va? Ça va bien. Ok. Chansa, bobenginga awa. Posa na bino eza nini? Bato basala nini pona bino pona bato nyonso to bazolanda bino na minute oyo? Tozolia mabe, tolata mabe, baninga nyonso kuna balata bien. Biso koto tolata mabe, tobenga bino po bosunga biso. Likuma ezongola kanzambe. Bosombela biso babiloko toza na posa nango babilamba banini bakiti bamesa babiloko ya kolia baloso na bakiti ya badivan na bamesa na baipangu. Merci beaucoup. Comprenez que oui, ça fait vraiment mal. Les enfants demandent toujours votre soutien. Vraiment bosunga bango eza malamu mingi. Vous êtes kata? Yeah. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Comment on a Esther? Esther, t'as la caméra. Esther, bobenginga awawa. Yo posa na yo obakisi ezanini. Na posa na nga bayo kosunga biso. T'as la caméra.
nga mposa na nga baya kosunga biso tozolia bien te tozotanga te wese kuna mpe eza bien te bandako so bokoti na bandako eza mabulu basunga biso nde toza boye mpe tozobela bakiti eza te tozolia mpe bien te bakiti ya dive eza te na bamesa toza mpe na tv te bambetu na malonga te bambetu nyonso ebeba baya kosunga biso. Bonjour Yaya. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Moïse. Oh, Mose. Ça va? Ça va bien. Moïse, navandi bino mtu bobenga bolobi papa toza na besoin toya kolela ba passe na biso eleki tozola la vraiment bien te. Posa na bino eza nini batu oyo basungaka batu bazolanda na minute yo Moïse. Oza na posa ya nini? Basa nini pona bino? Toza na posa ya ba congélateur toza yango eza obeba. Toza mpe na posa ba jouer toya biloko sakana te tosala kutu badiemba ya bakiti ebukana. Toza na posa nango toza na posa mpe ya biloko esengeli na biloko ya kolia. Toza mpe na posa ya baniforme mpo totanga te. Na posa baniforme na bakaye mai oyo tofutela mbongo eza te. Bato baya kosunga biso ta ya mbongo ta ya mai ako ndako tofutela mama biso mama na chaza ane ya mbongo te baya kosunga biso elo na bika yango wana. Na posa nakoma mokonzi ya mboka oyo bosunga biso toa na biloko alia te bosunga biso na posa na otanga biloko otanga eza te se bosungi biso nzambe unjour mpe nzambe akanisela bino botangisa biso bopesa biso mpe biloko alia biloko eza te toliaka loso mafuta mbila esika olala mpe eza te totandaka badra tolali ndako mabulu esika olala eza te. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous. Vous aurez des informations concernant les sports, la politique, la musique, ainsi que les socio-culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous. À ne pas manquer, hein. Vous aurez des informations en temps réel. Oui, mes chers internautes de partout ici Kabozali, na bananzambe nyonso na lobisu shalom. Shalom na banda kuna bino, shalom na mutu nyonso oyo akozwa ngolu pe occasion ya kolandanga lisusu na chaîne na biso ya Feza TV officiel là où bokomona nga moko la servante Espérance Fatou. Merci beaucoup na ba o nyonso bakokuya na libakuya o et n'hésitez pas ya ko partager sous vidéo pour na ko édifier bana nzambe de partout ici kabazwami na pesi sous merci na nzambe oyo aza mokeli na biso pe mopesi na pema pe mopesi na bomoye. Et là je dis merci à mon coach, mon manager privé personnel Franck Capendo en direct des États-Unis. Et pourquoi mon conseiller nanga privé pardon Jikemba ya mobala 2 mètres na aspect à bonne année. Baluka balata soko moni po chakaka wow po alata déjà. Et pourquoi pas Kashimani Kashito dit lolo ya mama. Là na atterri je suis na kati ya Mbudi et je vois maison d'habillement, maison de couture. Ici kana lati kitoko boye robe etondi baba pierre hein. Oza ba pierre précieux bo senti couture et fandi na lati à la grande dame hein. Nalati vraiment la grande dame soutien libanda te libungu libanda te maison d'habillement ici kezola tisanga et pas ya madame Pélagie Mwasi Moindo la femme africaine parce que aza mwindu nde isika oyo nga nazwa ngolu ya kolatisama pendant que bomona nga na tendance TV tiane na lataka ba maputa na eza grâce ya Pélagie mulolo na kati ya Mbudi nde isika bomoni ba maputa ba maya maputa ya kitoko nde isika bomoni en tout cas toza na ba collection ba modèle ya Kano d'ici là bomona nga na olata lata yo pe de partout ici keza ba fan na nga na besoin na lata na besoin ba tongela nga maison Pélagie mulolo ezana na kati ya Mbudi beaucoup à la de suite couture et fanda makamunyo so fanda et gozala kitoko makasi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup des enfants de Dieu. Moi, je suis là uniquement pour des enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour des enfants de la perdition. J'espère que vos hommes n'ont pas événement où ils s'est passé. Dans l'année 2022, ils ont année à gloire, ils ont année à lumière. Alors, pourquoi la lumière? Dieu, il est la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Alors, nyonso ya lobaki déjà na kati ya Bible, yango bilembuto komi komona. Et je voulais dire aux enfants de Dieu, bo se paniquer te, mutu na mutu a garder nzambe na ye. Mutu na mutu a garder fidélité o ya zango envers nzambe. Mutu na mutu a garder bon nzambe pe kondima. Kondima na e ko isamate parce que pasteur Moïse Mbi ya lobaki, kondima na e ko isamate parce que pasteur Mike Kalamba ya sala ki non. Nzamba lobi, confiez-vous d'abord à moi l'Éternel et confiez-vous à mes serviteurs. Et par là, nakoloba serviteur nini oyoko se confier nae. Papa nini oyoko se confier nae. Et avant de se confier à quelqu'un, il faut toujours demander l'orientation du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui nous oriente pour nakoye baba oya malamu na ba oya malamu te. Toki na on a dossier de konabiso Mike Kalambai. Ah papa, Mike opesi pasi ndeko na ngai. Mike Kalambai avec toutes sortes d'adoration bobimi c'est la biso. De bozala ki na bino ya nzambe tende Matthieu loba. Bible ezoloba déjà na mokolo ya suka bokoye baba oya ngana bilembo. Bana nzambe bozo paniquer pona nini bilembo ngwana. Bolingi nzambe akita na gloire na ye po aloba ke na ye bisaki bino nini. Mutu moko ta ko supporter gloire à nzambe. Même Moïse banda ko solola nzambe bouche à l'oreille. Nzamba yebisa epona omonanga. Il faut na zipa. Parce que soko lobi omonanga boye, mutu moko te atikala ko vivre, okokufa. Mike Kalambai na biso. Mike Wani. Mike. Ayaya. Bo pesa bandimi pasi. Mike Kalambai bo pesa ba fidèle pasi bozo tiaba na nzambe wapi. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout ça? Gloire à mokili papa. Hein? Pona mbongo bozo teka ba ama bana batu. Bozo sacrifier milimu bana batu. Après vie oyo, je bénis encore l'Éternel avec la servante Laure Mbongo. Nous sommes de pèlerins. Nous sommes de pèlerins. Oh ayemba, moi les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont de traces qu'on a le sait sur la terre des vivants? Si qu'on est le lobby nzamba lobby azwa mulimu na yo. Azwa mulimu wa pasteur Mbi. So ki nzamba s'est décidé azwa mulimu wa frère Mike Kalambai. Ba trace nini? Témoignage nini okotika na se ya moi oyo. Po balobi façon ya kozalela na biso na se ya moi nde ko permettre biso tokota na mboka kana. Nde ko permettre biso misala na biso ya malamu ya se ya moi et ko permettre biso un jour to mona gloire ya bonzambe. Papa Mike na ba adoration na nyonso akitoko yo salela kabiso. Bozo tia bana nzambe wapi? Bozo pesa bana nzambe confusion botie mbutu. Pasteur Moïse Mbi epe ya momo alobi akoyoka ne mutu te. Pasteur Moïse Mbi alobi eza année ya lumière. Ye nyonso akobimisa yango. Bokolanda ngo tout à l'heure là na ba image na prédication nenga lobaki. Papa Moïse Mbi ya momo. Parce que nga eloko ezokamwisa nga nanu. Ozala no mutu a vérité. Ozoloba na eza kaka vérité. Oui, eza vérité. On m'avait proposé, je refusais. Proposition, on refusaki, et ça là qui nini. Quand il s'habille sur la gloire et la vérité. Et ça la biso bien ma casse. Pasteur Moïse Mbi, osa pasteur moko prêchaka bien. Maté anao et persaka. Maté anayo et chaka à l'école. Et ça le quoi pansement ya pota. Maté anayo et ça la rappela jar. Mais papa, nzambe asunga yo. Kotisa biso penza na piscine ya vérité, rien que la vérité. Ba proposa ki yo nini. Ya momo. Ba proposa ki yo nini. Kaka concours à Pamba. Je ne pense pas que concours kaka, je n'ai pas de temps et distraction. C'est qu'il y a quelque chose oh ba proposa ki papa na biso Moïse Mbi oh ya boyaki. Eza na concours moko wana o ba proposa ki ya mbongo ke ndenge za boy cop eza boy sala boy Moïse Mbi atala bi non jamais o nde na ko sala te gloire à Dieu soki eza bongo
mais botie bana nzambe na trouble. Message nini bokopesa bana nzambe pendant que ba guerre wana ezo se passer. Et puis eloko zo kamusanga bato ebele baoloba nini yo ndenge ezana akosala ba compte à rendre na bango na cherté. On se dit un peu nalobi mutu tango akotaka loge aye abongoli mutema témoignage eleka wapi na cherté. T'es trop condamné Moïse Mbi, il fallait pas alingaka lobela wapi na chambre na mwasi na bana. Mais il y a des tombes. Comme quand on a rendu un gars à la moab. Bilo batu bozo condamné. Cher Eza ici quand il y a des comptes à rendre na bango. Alingaka salon na cuisine. Magicien tango atubelaka. Atubelaka wat na cherté. Il faut atubela na tumbelo. Pasteur Moïse puis MB a fandi pe. Azo témoigner wat. Ba témoigner ka libo soit cher. Otika ya moment abimisa ba vérité na ye. Moïse Mbi abimisa ba vérité na nyonso. Comme ça ko sunga bana nzambe mutu na mutu ayeba. Et puis là on a ngana lo basuna bana nzambe. Yo zaka nona nzambe te ma sœur ndongo zolanda ngano za na nzambe te. Tantine, leki, frère, yo zaka nona nzambe te. Yo nzambo chaka kana na banzoto badadi. Na chanzo dadi na biso yaya na ngonga oyo na ero oyo na façon chrono ezokende zwa nzambe na olinge na songa liputa soko ozakaka wano le dieu de mon dadi okozala dosi po dadi aza mutu confiez-vous à mes serviteurs il faut nzambe nda yebisa oke zala na mutu intel kaka na sentiment na sepelaka na dadi na biso okozala dosi tele siko bato batielaki badadi na bango mitema neti dadi mosusu wana mpenza tala bavideo ezobima epi ngai eloko nazoyoka pasi eza pasi ya bana papa maekala mbai bana otaki koganye procès ya bana non awa opublie osepeli bana wana botie bango wapi tango ozosala babiloko wana ozotia bana na yo wapi mundele pe abombaka badokima kitoko YouTube lelo te lobi te dossier ekofanda wana bainidité na bino nyonso na ya mwasi na yo na yo papa okoti na mulongo tes enfants mon frère tes enfants nga engo na tali para bana na baza ba malheureux ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment trop mal. Mutu na mutu simba nzambe na ye. Simba elokola gourmet. Soko mono simba nzambe ne lokwa mapapa batele lokwa mapapa ya makolo parce que temps eza mabe makasi. Bilembongo nyonso tozomona. Alobi boko yeba ba oya ngana misala. Mais Bible déjà si elobate, bozo paniquer pourquoi? Bozo milela pona nini? Mafana basala nzambo toyebi te tokosuka na bango wapi mama ndeko papa. Ozana mbongo na yo. Ozana dimi na yo. Luka orphelina. Bana bazana bazozanga ta loso. Ba prison na ba prisonnier kuna tozanga na ba mouribon. Zwa mbongo na yo. Luka mutu. Sangisa ba secret non salela biloko no prière. Nzambe dimi na ngai yangoyo. Obengi alo maafa. Orphelina kuna bien ba prisonnier. Bazwi biloko no ba pesi na ba prisonnier pendant que mutu ana kolia akoloba nzambe merci pambola ekomata par rapport ya badadi. Dadi enveloppe ya dadi nazotinde la pasteur na biso moi 10 000 oyo 10 000 na ngango oyo soka kotindi azikiselo mongongo maser nzamba pambola pendant que otindi mbongo nazomona famille na yo nzoka fani na hotel na mwasi ya malili enveloppe mopanzi pendant que eza na batu na Kishasa awa bazozanga na lipa ya 200 francs alo sota ya pembe ya kolia mebino bozana kaka badadi ocha mutema mombimba na dadi bomoni makamba dadi bazosala papa maekala mbai opesi biso pasi soki toki pe aba teste ya banzembo no adoration na bien batekela bino
Bisa kapé ba inspiration peza ya solo ekota kapenza. Na moni tu batekela nini. Poko yoka ba texte ya pea ba texte pena ya nzembo ya ba papa mama kalamba ipenza. Zoka pea texte adoration penzo bité akomi. Metala. Il n'y a plus des adorateurs. Il n'y a plus des adorateurs. Na ya basi, na ya mibali, nyonso bakomi ka ba aventurier. Nyonso bakomi ka ba aventurier. Et je vais dire aux enfants de Dieu, attachez-vous à Dieu. Ok, église aussi sur Bimi, ozongi nondaku. Badadi musuna mangengenge kuna bakendara libala. Asata na 4 protocoles, 3 protocoles basi na ye. Bake libala na bangomba kuna. Eza na pasteur monta na ke mangengenge kuna nyoka swaki bango na zamba, pasteur na mundimi. Eza lié sacré lié mabonde li bango bake zamba te mama ngengenge za munene, bake zamba bake sala bolingo nyoka place a uta etoyeba na toyeba te nyoka Moïse. Nyoka ya matiti tanka bango bapesa na bizi ya commune. Bisi boso église bipwepwe de bipwepwe bazo pesa na babisi bazo sala bolingo nyoka ya swa bango na mangenge ndi bakufa. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Kana nzambe te nzambe basakana kana ete. Il s'appelle la lumière du monde. Nzambaza lumière et rien ne restera caché sous cette heure. Pendant que c'est lui le créateur de l'univers. Et là, comment côté kotikala kozala caché na se amoy ko. Les loso toke na ba église, tozaka na sujet ba pasteur. Il y a de sœurs oyo, sœur kingani, azaka na ba protocole na ye o balingaka ye. Makango pasteur pe sœur king maramonga na loba na ye biango. Copine nga sala ngwa bala un grand pasteur. Je vais pas citer son nom parce que son a tangi kombo na minute miniature. Parce que les autres ont na drogue, don ya balam. Quand je cite le nom de quelqu'un, directement miniature et lukio. Camarade na wana aza mama pasteur. Aza na équipe ba protocole na ye na église. De so moni new range moko ya pembe kiti. Hein? Amoni tantine moko lokolo ya pembe na talon a kiti li papa vie claire. Acheboe. Protocole a ye. Oui, mommy. Babenga bangoka ba mommy. Oui, mommy. Oka, sœur wana utua. Invité à pasteur. Ah, invité à pasteur. Ok, c'est bon. Ce pasteur a sisi prédication. Kokot sa mutu na bureau. Te mutali boso kota na bureau nga. Ake sami sa pasteur. Moi, ça na pembe a utua. Ba sœur ba comment ressemble place à libo. On dit classement wana. Ya liboso wana bomona na fara na dadi. Ezaka déjà coaching. Ezaka déjà coopération. Ba protocole belé ba yebi makambo nga na zoloba. Nga copine nga bala pasteur asalango. Asalango, ok. Alors ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien bozo bimisa, bozo tata banisa kondima ya bana nzambe. Mutu musuza mafanga na osambela lisusu te ya kande nzamba za gubongo. Osambela nzambe no te okumisa nzambe no te likolo badadi afuati. Je m'excuse. Likolo ya badadi moko bowe bazana ngona bonzo, wana za bonzoto. Wana za bonzoto. Papa Mike Kalambai, message nanga sukango. Ko sala no droit de réponse te. Papa Mike koloba ne loko te papa Mike fanda na yo. Mike fanda na yo. Koloba kutu te ona se sal nini de presse babenga ngoni nyo. Nini conférence de presse, merci beaucoup. Na c'est sa conférence de presse. Ko sala no kutu yango te. Papa Mike, gardez nos cas silence wana. S'il s'agit de se repentir, tu te répands. Répands-toi. Zwanta ya koyebisa nzambe ayokelo mawa. Dieu est capable de effacer. Ko sala no kutu conférence de presse. Merci beaucoup. Papa na biso Moïse Mbiye, tchela peka mutu mona se. O ezalaki secret etikalaka secret. Ah, mais attends un peu si conseil bo lobaki non déjà que oyoka na ote donc. Bimisaka ba vérité pose à la l'aise.
vase wana loko eza rempli ya papa na biso Moïse Mbie bimisa bimisa ngoka bo tokosani nzambe kaka pambola bino jugement nyonso esimbami kana maboko ya nzambe bino mpe boyebi botangaka bible kitoko kolekanga boyebi ange oyo akosambisaka un jour baserviteur na baservante eza ange oyo abeta David boyebi te jugement ya suka eza kaka nzambe. C'est Dieu qui va vous juger très kitoko. Biso to oloba kaka neti nga na ye mapona ko édifier. Mutu na mutu asimba nzambe na ye. Yebisa nzambe a orienté yo pri nzambe olakiso serviteur nini okozala na ye. Église nini sika oke koyekama pe okoluka le véritable Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup na baonye so bakola na ngai pe n'hésitez pas, il n'hésitez pas ya ko partager lenga vidéo oyo. Vous hésitez à partager la vidéo. En tout cas, vous ça la partage nzambe akopambola bino. Ici ka nyonso elongi nanga mungongo nanga ekota na ndako na yo o s'abonner massivement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ciao.